Oza une servante de Dieu. Relation ya maman Valdogé na ba servant et ba servante mosusu dédié ezalaka nini? C'est tout simplement la mort tokoki koki mangote, c'est naturel. Nous tous tokokufa. Tous na don prophétie, tous na don tous na lango tokokufa. Mais kokufa ya ko se préparer, ya ko jour na royaume des cieux, ils ont kokufa mo ya malamu. Que eux ils na se préparer qui tende to monde de kokufa na accident. Ezalaki na interprétation mo boy. La sœur Valdogé a continué parce que a utobota. Tolinga ça confusion te, to koti ça trouble na ba foyer te, to koti ça trouble na ba vie ba touté parce que ba ndoto lelo et panza pe ba tebele. Mais non bateau ba lobara que non tout ce qui est révélé condamné dans la prière. Ndoto olotaki na compte na yo za lokola négatif. Est-ce que la réponse est comme positive? Surtout bana na Nzambe. Bato baza basé na makamba ndoto eza bata misala mabe. Je le dis parce que ba mon arabiso. Ba mon arabiso yango omona que non soki oyeba na muto aza misala mabe peut-être yo oyeba te elora liboso soki bozo solana ya otuna okara. Comment tu vas même la misa? Bien dormi, t'as rêvé quoi? Ok, ndoto eza na importance ya makasi na vie ya mutu parce que eza makambo oyo ekosalema. Alors Dieu par son amour, il ne peut jamais permettre que le mal arrive à ses créatures sans leur prévenir en avance. Mais comme la Bible nous dit dans Genèse 48, l'interprétation des songes appartient à Dieu. Mutu aza na esprit ya Nzambe, nde mutu aza na capacité ya ko interpréter ndoto. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bino Bayebolingaka émission na Bino la maturité spirituelle yangoyo et bandi. J'ai l'habitude ya koyepsa Bino Bandeko Balandi. Ce qui émission et bandi boye ozu papa, ozu maman, ozu na ba petit frère, surtout ba petite sœur. Ce qui peut bazada ya kolala, ola musu bango, oyepsi bango la maturité spirituelle et bandi. Pour que baluka moyen bazwa part na bango mokolo lelo na kozala ne sengo ya koyambela bino une servante de Dieu, une prophétesse azali pe évangéliste na kombo ya Valdogé. Je pense ba tu belé ba senga kiye baluka kiye ba benga ki bolukela biso nano la servante de Dieu azali wapi poto luka moyen to solola na ye to kabola makanisi a na émission na bino la maturité spirituelle. Aujourd'hui tozo luka kobeta li solo na sujet o toza nango ya monene na o etali bandoto ndenge bandeko misusu lelo bakuma ko négliger bandoto ndenge bandeko misusu lelo batiraka attention te na bandoto ndenge nini il faut ko éviter ndoto ndenge nini il faut prier pour na ndoto oyo loti ndenge nini il faut ko luka koleka par délivrance par rapport ya ndoto oyo yo outu kolota lelo tozali na la servante de Dieu, raison pour laquelle na bengié lokola prophétesse aya to luka moyen ensemble naye to limbola na ba mituno nyonso pe to pe sabino makanisi na ba oyo esengeli. Voilà, derrière la caméra nous avons un réalisateur frais très intelligent au nom de Bon Délivre. Merci Bon Délivre pour la réalisation et émission oyo. Un grand merci à Maman Bijou depuis quelque part. Merci parce que vous allez brancher, connecter sur Top Media Télévision et pourquoi pas chez Sarah toute la télévision ozo la émission oyo Bon Délivre oko fongola Malembe bongo toluka tomona la servante de Dieu na kombo ya maman Valdogé poto luka moyen to pesa ye maloba nazo ko baluka bongo pona pesa maman Valdogé maloba na kanisi maman Yvette mbangu ya ba maman Yvette depuis quelque part bisiki zwamiyo la servante Valdogé aza déjà na biso awa. Bonjour. Bonjour papa Tati. Bonne santé. Ouais, dans la grâce de Dieu ça va. Trop calme hein? Quoi, moi Malili à Kinshasa ou bien spirituellement charisme ndé et koti yango et sengi bongo. Bon, je sais pas ndé où tout le monde. Te menga na tout net. Bon, ndenge nzamba sale biso to forcé. To ganga. Ma Valdogé okenda bio. Lazaki na ba prière par rapport à recommandation en Zambie parce que musalo to sala et ça na chef moro boye oyo à tout moment après ça biso ba ordre. OK. Yako exécuter.
Et alors, un moment, on ne peut pas passer seulement comme ça, parce qu'on ne parle pas de nous. Le chef Azali, a recommandé d'abord de se retirer un peu pour la révélation sur Bilaka, la promesse. Et ça, une de questions, tu recevras qui n'est pas battu, mais on dirait que c'est lokuta, à promettant à l'ibala, à geleki na balite. Mais sur le prophète, que mobile a vu nangai, mobile a bali moi sur la balle 5. Je sais pas là souhaité liwa on a pongala pour remplacer. Donc il y avait des questions, plusieurs questions sur ça. Et nzamba loba nangai que non retire toi je vais te parler sur mystère de révélation. Il y a promesse. Promesse, oui. De promesse. La bilaka. Ce qui moi la bilaka donc j'avais vraiment des réponses sur ça. Même la prochaine émission toko lobelango pour na voilà, c'est comme ça, Ezala Kibongo, moi, la servante Maloba. Mais pour l'amour de Dieu, pour les enfants de Dieu, avant que tout s'est lancé, na débat, na biso mokolo alelo, na kosenga était au conduire biso même na 1 minute juste à prière pour que tout font l'émission na biso. Seigneur Dieu, to pambolio, to komisio, pour na ngolo salbiso, to mona mokolasika. Eza grâce, eza ba force na bisoté, to auto mérité non. Eza ngolo, oyo salibiso, yango permettre et to vivre encore na mokolasika. Ce que zaki pe malaba moité, na ngena kutana de côté to poto sa l'émission. C'est grâce au souffle de vie que non to kutani pour na to eba ko pesa peuple de Dieu. Topambola bango na oyo ochangai na monoko enfin que moko na moko se retrouver dans situation zanao pambola biso pambola ba yebon so zolande émission au pour la gloire na yo amen. Amen. Voilà, bongo nezala qui prière, il y a ouverture, il y a émission oh et pas la servante de Valdogé. Merci à maman Zozo la femme de papa on aime Avakala Nzinga, maman Deborah Lubanda qui leur mère à Calgary. Merci pour na passage conseil na bino pour na émission pe musala au moins votre fils nazoko sala depuis Kinshasa maman Valdogé. Tolukio na mwinda oseretiraki nzambe alobelio sur o etali bilaka melelo tokolobela bilaka te lelo tokoluka moyen tolobela o etali bandoto bandoto ba mystère o ezali na kati ya bandoto rôle pe ya ndoto ndenge nini moto akoki kolimbola soki aloti ndoto pe akoki kotambola ndenge nini pour que oyo biso tolobaka ke soki baloti sio ezali condamné ezalaka ni leçons de fait ndenge nini moto faut atambola même avant tokota na séjour na biso na maman Valdogé. Je vais poser cette question aux une servante de Dieu. Relation ya maman Valdogé na ba servant et ba servante mosusu dédié ezalaka nini? Relation par rapport à amical ou comment? Je pose question nanga eza clair. Relation il y a la servante Valdogé na ba serviteur na ba servante mosusu op basa de l'ensemble ezalaka nini? Eza que ba servante na ba serviteur toza ba voisin té. Tu vois, là où nous habitons, il y a des voisins. Une fois tout le monde a dit bonjour, bonjour. On a appelé un problème qui a posé Kananga, a trouvé une solution, vice versa. Maintenant, avec Basal Yanzambe, Potoye, la photo Koutana. Alors, si on a écouté un bateau, il y a autre Koutana, Topé Salimbote. S'il s'agit aussi de garder contact, à inviter, on a. Ensemble naé oyape ko pambola ba na nzambi na connaissance aux anango. Moi je demande toujours Dieu si m'autorise na ko répondre à l'invitation. Si me dit de ne pas aller, donc je reste. Voilà, mais tu te fais rare bien que aux alaki na ngomba kuna mais ezu-moi tant. T'es dans un ngomba té. Non. Ngomba na sens que au kotaki pour na koluka encore une fois présence ya Nzambe par rapport ya ba requête aux alaki nango. OK. Non. Ce qui a motivé tout ça, c'était quoi la sœur Valdogé? C'est ce que je viens de dire. Moi, je dépends d'une personne qui est Dieu. Parce que alors, c'est un chef, non? Oui. Quand ça ne va pas, il te dit que non, que non, peuple a dérangé par rapport à l'Ikambo, pour les comprendre. Zambasala toujours à travers Batou. Biso ambassadeur toujours représenté. À trouver qui bon à Solananga, à retirer d'abord pour
nazwa ba instruction enfin que na ko yebisa bana nzambe pour na base à la paix sauver. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, pour pousser la liboso nzambe à cause de la na attitude ni. Moi nzambe to serviteur de Dieu tout. Pour nous dans la présence nzambe, il suffit qu'à reconnaître d'abord ma benaï. Avec un cœur sincère et puis c'est tout. C'est un papa, il est là à la disposition de tout le monde. Okay. Ce n'est pas un chef avant et un monaï, chef Mukili, ça demande de procédure, non. Lui, il suffit seulement de venir auprès de lui dans sa présence avec un cœur sincère parce que nous avons la mutema. On peut tromper les gens, mais nous avons intention de nous envers. Okay. C'est ça. Voilà, la servante Valdogé, vous vous êtes préparée? Préparé par rapport maintenant là pour cette émission pour que les enfants de Dieu bénéficient de la grâce aux enfants. Nous sommes là. Non mais la question est, est-ce que vous êtes préparé? Oui, par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Bongonde tobandi émission na biso. Maman, tolinga ko solola na bande konayo les enfants de Dieu na sujet o Italie bandoto. D'abord yo oyoka kamoto donc ayebso ke maman lelo na lotaki. Elinga ko signifier na nini. Pepo na yo lorsque une personne a dit que non, la servante lelo na lotaki ndoto boye. Ok, ndoto eza na importance ya makasi na vie ya mutu parce que eza makambo oyo ekosalema. Ok. Alors Dieu par son amour, il ne peut jamais permettre que le mal arrive à ses créatures sans leur prévenir en avance. Ok. Il prévient toujours pour que l'homme ait une attention éveillée sur le message oyo aloti. Après avoir kolota message oyo mutakozwa ou ekosalama par mutu mususu aloteli ndoto. Et si la concernée ou les concernés a la précautionner par bateau, baza mandaté dans le domaine il y a discernement du songe. Ok. Pour guider et l'honneur pour ça là, pour ma béco maté. C'est ça. Est-ce que c'est important, il y a kolota chaque jour? Kolota c'est très important, mon frère, parce que dans un monde spirituel, où ils ont un corps physique et animé. Mais le corps physique est animé par l'esprit de Dieu. Okay. Alors la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Okay. Lorsque nous dormons, le corps a n'a repos, mais l'esprit est combattu. Ce n'est pas le corps. Corps au mutalali, mais au mutalali boye. En réalité, dans la quitté, dans moni makambu boye nazo bundala batwazo landangai. Donc c'est l'esprit. Maintenant si l'esprit est combattu, mzambazo la kisa makam c'est très important parce que ndetolobara dans le langage qui non mutabata malekyo maele. Mutazo nga salo mabe lekyo maele mais nzambe la bolingole mutazo salo mabe ya komema yo siko en esprit pour mon plan ni ya za nango contre toi afin que yo pe bako zo ba précaution pour préserver vie na yo to biloko eza ko appartenir na yo libota na yo na mboka na yo. Voilà, merci à travers le songe. Merci ça commence bien déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça commence bien déjà. Gloire je pense Dieu. Que Toko Tambola bien. Moi j'aime lorsque invité Nanga Azana na plateau, je sens que Azali na matière on a besoin de partager dans ensemble, ça me va trop au cœur. Elle s'appelle Fifi Owich, la star depuis quelque part. Fifi Owich, big dédicace à toi, la star. C'est-à-dire j'en profite aussi pour penser à une grande dame, Kim Kimura depuis la France, big dédicace à toi, double K, n'est-ce pas Lisa Koulouma. Tata Mosia Bananangai. Maman, ceux qui négligent les songes, à Koki Kolo Talelo, Batalisie Likambo Moko Boye, mais à Moni na yango normal à Betiango Kara. Na bande kwa na yo Koki Kosola na bango nini. Na toutes nos questions parce que je pense que vous allez une servante de Dieu. Na zabena domaine ya Ozape na domaine wana ya makambo etali bandoto voilà pourquoi na pona kiyo poto lukamoeto solana yo. J'étais inspiré beaucoup plus na oyo et comme là qui une grande comédienne
na kombo ya ndeko Tania Zola na yebite soki donc yebiye je pense que yoza lokola bandeko misute ke bayebaka bato misusu te. Non, je connais la dame. Oui, voilà. Je la connais, ouais. Voilà, je viens là tout de suite et puis na zalaki pe lisusu inspiré na ndeko moi aussi aleka mingi boy na TikTok kazape influenceuse boy au nom ya Aline Zongo. Voilà, Aline Zongo, je pense baliwa na bango na bandoto o balotaki nde epesa kinga likanisi ya ko sala émission on a bengisa yo poto luka moyen to solo la nano sur ce genre de sujet ya bandoto muto yo aloti bongo akosala ni. OK, tout en la Bible depuis to bandi pe notre temps va comité nazana Job 33. OK. Ni maman Olobi Job 33 14 à 18. Job 33. La Bible dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Voilà. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est la parole du Seigneur. Amen. De lobini maman. Zambe na bolingo na ye makambu nyonso ningaki komela biso a prévenir biso en avance pour na toyeba ko se préparer. OK. Tu vois, au moni bato misala mabe bato benga bata ba science okil ti bando ki banganga de ba importance en doto. OK. Bana nzambe ba na tendance ya ko négliger ndoto. Mona mwana nzamba a loti ndoto zo be bebi na surtout que heureusement que zaki ndoto ezaki ndoto makamla moni ezaki soma. Mais bato misala mabe ba yeba importance en doto. Moi je suis là ezam domaine nanga onzamba salanga ngolu ya ko discerner ba songe. OK. Alors il y a même des nganga qui m'appellent que non la lotindo tomoro boy parce que ayebi ke nazanganga nazana puissance moi petit puissance moro boy na occupé ko agir mais c'est que Nzambe azolinga interpeller quelque chose akoluka atia pembeli na ye bato ba ya discerner mais za bato misala mabe ba yebisa ye ndoto wana eza nini. OK. De même que ce totali na Daniel 2 roi Nabucodonosor alotaki ndoto Azalaki tellement agité. C'est un roi, il avait tout. A occupé au bannir en ils en simple ndoto. Mais au moment tellement ayeba qui importance nango a benga ki ba nganga nyo surtout ba ko limbulaye. Mais comme la Bible nous dit dans Genèse 48, l'interprétation des songes appartient à Dieu. OK. Muto azan esprit en Nzambe, nde muto azan la capacité à ko interpréter ndoto. Voilà. Achaki mandat n'est pas Daniel a interprété qui y est. Donc à pessier ba instruction, à se retirer, à prier pour Nango. OK. Et puis Nzamba pessier réponse par rapport au message au roi Nabucodonosor a pessier qui est pays na tourna ebisi roi ko sala bon. OK. Ce que Hollandi tu seras sauvé. Ce Hollandi te okozala okokota na kati ya libulu. OK. De même ce totali na Genèse 41 roi Pharaon Oyope à l'autre qui ndoto azaki agité a senga ki que sage tout baya ko interpréter les ndoto mais ba zwa ki ngote parce que domaine wana ezaki un peu compliqué comme Nzambe yazan esprit na ya tchaka na basali na ye Joseph a interprété la ki ndoto o apesa ki pe ba instruction que non pour na ndoto na yo o éviter ma beko manamboka na yo okosala bo il faut yo ka voya Nzambe omoni ke Pharaon pe à tout ça qui n'endenge que andima qui collaborer na Joseph par rapport ya ba discernement au ya pe ça qui est maintenant biso toza na comportement wana te surtout bana na Nzambe bato baza basé na makamba ndoto eza bata misala mabe je le dis parce que ba mon arabiso ba mon arabiso yango omona que non soki oyeba na muto aza misala mabe peut-être yo oyeba te et lora liboso ceux qui bozo solana ya otuna okara comment tu vas même la misa bien dormi t'as rêvé quoi azo banga ke Nzambe a exposé misala na ya mabe zela mama to ke malembe c'est-à-dire même bato to solaka na bango ou peut-être toyebi bango te bato oui ozo moneka physiquement c'est un gentil homme c'est une gentille femme mais en coulisses azana misala ya mabe donc herbe bato na biso qu'est-ce que tu as rêvé la nuit bien dormi comment ton sommeil s'est bien passé t'as rêvé quoi azo liyo kasalo quoi non il même azo landela évolution na ngai comment na la muke o rezo linga yeba
ndoto na yo lotaki emso nzamba yo revesenga misala na nga te pa et mutoyo. Tu vois. Et puis au mona kemso loti mabe na loti mabe mais ba on so wa ndenge nini. Bazar na ba sinyo moko boye o déjà avertissera bango ke no mutoyo azo mona misala na yo. Au mona pe appel ali boso ya tongo autre ba première heure. Yé écoute o tu loti mabe mba moko bengo avec douceur. Ça va, siko a tu na confusion. Maintenant tu l'autre moto ma bébé ndeni na obenganga za na gentil peut-être za lonka ba makanisi. Au moins si c'est ba na nzambe belé ba kweya. Ba faire Italie songe. C'est un peu ça. Il faut qu'on la éveiller lorsque aux une d'auto faut être précautionné par les gens au bazar mandaté parce que un pasteur a un mandat ya ko discerner songe. Ça dépasse au azana ba dona ebelé on moni que non ba confusion pe belé kota na mabota na ba place belé à cause ya songe l'autre ndoto mwana na yo azoya ko kata ombeli pasteur ba moi ebiso za mtamisa mabebe ngana et ça domaine na yo te tu vois obengali pe mwana pe boye famille pe et panzani oza la fiancée mo nga bala yo l'autre na ndenge mo mabe na kebisa passion na singa za mtamisa la mabe tika au raté pe libala vie na yo ti okomi mukolo posa nini otikali ko bala te parce que eza domaine na été ce qui tozongi na Genèse 37 à partir à verset 5 Joseph l'air à lotaki d'autres liboso a betelaki bandeko na ye directement ça ba pesa ki esprit ya discernement bandeko ne ba ki ko interpréter d'autres ba monaki que non d'autres il y a Joseph ezaki na signification makasi oyo nzamba otombola ye à partir de ce verset 9 il y a mis balé ya koyebisa papa na ye papa na ye interpréter les ndoto mais si ko suba zena esprit nzambe te bange ba conduire Joseph na musala oya yete parce que na ndoto liboso alotaki babandaki kolo na ba fleur tu vois bazolo na ba fleur neti ba ya yeza ko évoluer bandeko na ezo kauka ezo kendinet kongumba donc bango ba mona monde fleur les téléma ezo courbé donc ba mona que non cela veut dire que non yo osa élevé biso toroya ko s'incliner devant toi tu vois mais ce qui va gagner esprit nzambe te banga ba lobani ndoto ane la kisi il faut le terrain moko boye o arroser bilanga banga ba détourner na nzela mususu o nzambe a prévoira qui pona été tu vois il faut faire très attention à ba discernement des songes okolo tandoto na okumba avion cela ne veut pas dire que okuma pilote muto discerner yango eza muto azana mandat ya discernement de songe peut-être pe ba komisa ndoki na ndenga buto ye ba kata inconscient okumba na bateau ba voyage eza ba mso ba lota randoto en réalité comme ça aza femme d'affaires mais la bandoto na ya lota randoto ke akoma na mama malewa alamba malewa ebele sans cesse ape marate azo distribuer ba tubiloko donc ba komisa esclave na monde à ténèbres là ola mkana tongo zo sentir nzoto zo soa ata omeli ba kisi nyoso ya ba douleur et simba parce que on est un domaine spirituel et le rebik sango ka rezani ni prière mais prière na bato bazana domaine il y a discernement ya ndoto to linga osa confusion te to koti ça trouble na ba foyer te to koti ça trouble na ba vie ya bato te parce que ba ndoto lelo et panza pe bato ebele na zana kamara na na lotaki ka mabe na lotaki ka mabe alors bando kiloko ba yebaka phénomène ndoto elo ni basalaka soka osalo mabe elo alibosa ki mise elonge apeso sima apesio makolo apesio ba fesse apesio mukongo so komi na mutu ozo lingo landelo yeba mutu ni azo musangai omona kabe par exemple alati tadi pour achabiso mi ba na confusion tu vois alati penza alati yo ba yoza innocent oyebi na ote ba utilisera elongi na yo pa bandoki scolaire na ko betela mutu mo na domaine te kama on za mtamisa mabe na episa koti mo la pe muninga se éloigner na yo oyebi no peta panja ope bebi se la ope réputation tadi on za mtamisa la mabe sango pe salini ni etamboli pourquoi okutena mutu oyo azana domaine wana te alors biso ba to za na domaine wana to yo karandoto to se retirer to ke prier pour na nzambe après ça discernement ya eloko moko yo mona ki na ndoto c'est par là si ko nzambe la bozambe nda ko révéler biso que non ce n'est pas tadi eza muto interne mutasala ra biloko wana ebele bakanga ba parents na bo bandoki ebele bakanga ba famille na bango bandoki à cause ya bandoto kolota ndoto c'est bien bon parce que za nzamba za ko avertir yo na mambo ebele elinge komela yo pour ba précaution mais il faut être précautionné par bateau bazar
na domaine. Voilà, ozoloba tellement kitoko. Nandoko sepela nango, je fais que kochaka ka ba point ka boye. Bino ka ba serviteur de Dieu na ba servante de Dieu. Beauté à Kabiso, tout ce qui est révélé est condamné par le nom puissant de Jésus. Ok. Je pense que tu as eu aux Ouakatan Yakolanda audio Yande Konabiso Tania de Lekaki. Ndega lotaki. Ndega lotaki. Nakin nabala mais nakinaki de panabiso namoni ba pesinga biloko na lambi mais biloko ngo zaki makila patati patata molili mais na comprendre était elingo lobaninyo wana audio o de bandaki ko circuler. Et ça veut dire quoi? Bino beauté ya kabiso, boyeb sa biso ezali condamné. Ezali ni les sons effets. Mais wana au moins à l'otakit peut-être peut à priaki à la moki mais tout le monde qui peut donner d'autres en donc même mien na liwa elingi ko lobanini elingi ko signifier nini. Ok. Base à la kana attitude nini lorsque amoni ndoto mobu ezali que non ezali ya malamu pena mingi te ponaye. Par la gloire de Dieu, dans Isaïe 38, tout dans ma commis, là tout le monde a Isaïe 38 de 1, 6 ou 7, 8 comme ça, suivant. Tout le monde a que non, prophète Isaïe a qu'il a que auprès à roi Ézéchias, on a ko yebisaye makambo nzamba yebisa qui prépare-toi. Nzamba lobi que non calamité aux autres comme mokili. A eu message à Nzambi à Kiebisa. Roi à son tour, il a fait quoi? Il a tourné la face contre le mur, en train d'implorer la miséricorde. Seigneur, souviens-toi de moi, je marche dans l'intégrité, je fais de bien, je fais ceci, cela. En tout cas, avec donc Elongi a collé là, il coulait de larmes nami sunaye. Donc avec un cœur sincère, à Kepa papa naye, parce que Nzamba zara dictateur te. Nzambe non etika la ka, non te oui netika la ka, oui. Tazan Nzamba miséricorde, tazan Nzamba grâce. Dès au début, j'avais dit que non, il suffit de venir auprès de lui avec un cœur sincère. Nengi roi Ézéchias Sasalaki. Ok. Alors, bah petit message, ils en a pour na ezaki na négativité. Na part na ye, abi oui, Nzamba lobi mais pour nanga isa vraiment bien té. Nazongi la so moto alobaki message wana pour implorer miséricorde si elle le mal. Donc Nzamba ngaka zongi ça y. OK. Tu vois un moment toko m'a rappelé moi orgueil biso batou que moi je suis trop rassurant, mais un moment quand Dieu nous passe de messages pour dire que tu aux autres trop mapekalikolo. Mais quand on kozonga oye bape ko tambula na kobanga ngai ko sala pe bolamu na bato. Des bibelobi rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verrait dire. Lorsque sisi prière na ye bibelobi na biso le même mouto a pétaki un message. Le prophète Nzamba pesi kaka réponse tout de suite que non avant même abima libanda ya ndaku ya roi ayebisa yebisa ye Nganzambe na oki kolela ni na bakile 15 années de plus. Alléluia. La vie na ye. Mais non bateau balobara que non tout ce qui est révélé condamné dans la prière. Ndoto olotaki na compte na yo za lokola négatif. Est-ce que zolango réponse est comme positif? Point d'interrogation. À cause de lango de réponse ngeni. Kasi ndongo loti ndoto, yo to lotaki ndoto. Tu so to sala kité na loti ndoto na moni na kufi. Na prière, ou là prier. Même pendant le sommeil ou même la comment on appelle ça vision. Vision c'est le monde la vandi boué tout d'un coup na komona il au moins flashing pas na quelques minutes il m'a moni makambo belé. Tu vois rose à la paix je pas compris na moni nzamba bimisinga la libula la tinge lamba moko ya gloire ya pembe zongenga ba ange ba simbinga directement on s'est référé na ndoto na yo OK c'était suite à l'autre ndoto na kufi ba kontinga ba tinga la libulu donc par la prière on a salaki nzamba salinga ngolo asali nini alongo linga lisusu na libulu wana ya batu ya mabe tu vois yango de mona tout ce qui est révélé condamné par la prière si Dieu aussi enlève oya la kisaki yo. Il faut ce que ça tombe il faut côté lango vraiment prière ndoto ba debe ba négliger ngo na l'autre ndoto mo ya mabe c'est ma vie c'est ma famille c'est mon pays je dois intercéder pour le songe afin que nzambo apesa un message nzambe wana pe pesa un message que non alongoli mabe na mboka alongoli mabe na libota alongoli mabe na bomo enanga tant que dans un message moko ya positivité na kokata losambo te. OK
Tu comprends? Et ça, le roi va signaler que non, bazolo qui sont à la police. Et le roi Liboso faut y arranger pour na bobo ma situation. Oui, que non, on a tout arrangé. Papa, motope et bomami. Mais si go yo, et le roi est salamité aux orobanga. Mais pourquoi na makambo est à vie? Oti konka bona la lotindo to bona boitu là tu t'en fous, tu marches. Esprit na yo et kozala na problème. Au mona ki na nzoto na yo ato fournir be fort humain ya musala et aussi mbate. Tu vas travailler dur mais na suka na ngo salaire ba kofuta yo osa na lo malonga te. Au mona ndeko mususu o akenda poto depuis 1900. Depuis comment na poto lotaka ndoto azaka na mboka o ya uta. Wana pesa kama be? Bah oui, ça m'a bé. Soko zolo tandoto fait une signification. Soko loti que dans l'Afrique, aux en poto, et ça là où tu vis actuellement. Aux en Afrique, il faut zonga na bandoto mo bekeno, na mona ki musa na sanga na poto, na zongi siko na Afrique na ke sala na se lancer na musala moro na moni et simbi. Donc zamba e biso que non, et le rozo ça na poto na so même en Afrique. Et ko simba makasi pe okosunga bato bazo misala na domaine wana. Ah, je dois prier pour ça na monisco nzambe azo guider yo azo pesa déjà ba direction parce que vite rotambola te ka bozo e besiko zo kende. On s'est focalisé na point mo ebi que non nzambe déjà ebisanga que domaine oso na simbi et simba et pesa milanga. Mais no bandoto ezara que non ndengo to mona belé ba na ba Afrique ba vivre na ba vie moko ya ba difficulté à loka que ne pas s'en sortir. Mais la bandoto no mona ka que na lota na ndenge na zara na les passé na lati la mbamo ya salité mais en réalité aux ara propre et la mbamo eto bokande to mona misusu abeta masolo et la mbezara passe li pa pezara passe mais na bandoto langa na ozongela kana spe wana kana bilamba wana na bilamba na ya ndenga l'époque akala na balopa on a bino ya kala mso pe lopango bateka comme da immeuble mais yo lota kanda kwa kala. Et tu dois être précautionné par bateau baza mandaté na domaine wana ba ko expliquer cela veut dire quoi. Il y a un monde que non, au Kenda pe potango pe boé, liba la pe evandaraté, makambuna pe esimbarate parce que oso vivre toujours na nini réclamation et ça toujours ko benga yo. To sala service wana pa ndeko moko aza na Belgique. Il y a l'autre d'autres na ba quartier na bango ya bakana na Kinshasa. Pe ba camarade ni nyoso akala ko misuba kufa, misuzu kutu balongwa. Voilà, merci à toi bon des livres, merci pour na musala malamu ozoko sala nzambe apambola yo ozwa mwasi ya malamu opesa biso bakoko bana mapasa et kozala de loko moko ya bien. Maman Valdoger, naza na besoin na tout na question. Esprit des morts. Oh toyoka le pasteur na moni esprit des morts na nzoto amotoyo. Mutu musupe mona aloti na loti na kufi. Ayepsi kande kona ndo loti okufi bongo eza esprit des morts. Ndakisa ndeko na biso Aline Zongo l'influenceuse. Na landa ki vidéo moko un prophète a zopé sa prophétie sur sa vie. Que non mon esprit des morts sur yo. Alors Boubo ça la prière il y a 7 jours. Ils ont prié, ils ont fait aussi la prière. Mais à la fin kaka ndeko na Aline a koufi malgré prophétie, malgré le sambo. Côté kuna toko benga nini? Ezali nini? Etambola ki bongo na ndenge nini et pourquoi? Ah, il y a des réponses et des sous-réponses. Là, il faut d'abord, on a vu la vidéo, prophète a adopté sa prophétie, ce qui concerne sa vie, n'a pas directif. Dengue, a donné message, pas nzambe, nzambe c'est que guider cerveau. Mais non, c'est à nous maintenant il retourne la question, est-ce qu'un décon a respecté qui makambo nzambe a lobela qui mosali nae point d'interrogation. Et ami balé, toté qui peut-être après qui. Et celui qu'un déco a coupé. Faut regarder que non, et ça a un message mususu, ce qui est bimi. Faut yo la concerner, c'est ta vie, ce n'est pas la vie des prophètes qui est en danger. C'est mutaromi linga yo koleka yo azate. Azate voilà. Mutaro sambe la pepo na yo koleka yo azate. Mutaro comprend le problème no passe na yo ezaka yo moko. Alors monique no danger eza pona bat basé bena libota po anika ba sélectionner nga. C'est que nzamba linginga pour bakoke pe ko lobate et ye brisque. Mais nzambe par son amour à prévenir à biso en avance. Ok. Maintenant, là où vous priez, il faut y aller. Priez en y Seigneur. Ou avec un cœur sincère, tu pries. Oui, c'est nazamutu. Nazamu sumu ki nazamu santuti. Ok. Mais Bible lobinini, aux anzambe oyo, il y a miséricorde. Ok.
otala ka mabete une fois sur motaye na présence na yo au pardonner ma son obandi ko se repentir d'abord sincèrement obandi ko se repentir tala message na zui yango pas ya musali na yo yango mais ngamo ko pesinga sinte Seigneur soke ute pa na yo la kisanga nzamba ko la kisayo bon nzamba za na posa à préserver vie na yo alors le bateka message wana tira liga pa na ye yende non. Donc, à la peine de qu'on a eu la ma soeur, tala na comprendre que na l'autre d'autres boya réponse ya le sambolanga. OK. Yami ba les foluko yeba Seigneur na moni. Mengai peut-être n'a pas presté pour kotika mukilelo. Mais ce que rozala pour la gloire na yo lingo épargner na longo na mukile. Jour ko ya rozamoli monanga ko bosa na na kita bo conduite. C'est tout simplement la mort c'est naturel. Nous tous tous a dans prophétie, tous a dans tous lango kufa. Mais kufa il y a que se préparer, il y a que jour na royaume bessier, ils ont kufa mo ya malam. Que ils ont se préparer qui tende de monde de quoi kufa na accident na voiture na ye. Sera se préparer qui t'aurait batté l'amour qui est bon matin matina mutuka zoi abinya ko tsa mutuka aime so zapena ba idée na ba faire nazo ke rosala to yebité est-ce qu'elle de quoi se préparer qui point d'interrogation. OK, c'est ça. Voilà, merci Bandeko Balandi, vous qui négligez les bandoto, vous qui négligez le message, le bon Dieu à l'obelaka bato tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il est le Dieu le tout-puissant, miséricordieux. C'est lui qui azana misu koleka miso bato mokili nyonso. Sa main n'est pas courte, sa main elle est longue. Et comme akabisika loboko mutu koki kokomate. Oyo lotakawana ma sœur. Oyo lotawana mon frère. Ne néglige pas ça. Peut-être les aka message on Nzambe ayaka kotia katina yo une façon ya kolamusa yo. Peut-être ezalaka une manière on Nzambe ayebsaka yo papa télément. Il y a qu'à prévenir, il y a qu'à l'action danger aux aliboso na yo. Je pense que ce message est continu mato yabana na Nzambe. Mais maman Valdoje, juste avant to kabwana, et tu as juste deux questions. Oh sugoza avant question souka. Différence ni les alliés entre rêve et puis songe. Rêve, vision. Rêve voit déjà la révélation. Songe ça pendant que une personne dort. Nous autres là, moli mo bandi ko visiter makambo yo akoki ko komona. Il n'y a pas une différence, même la prophétie. Mais ils ont la balolenge o yelaka. OK. Tu vois? Il y a la balolenge yelaka. Prophétie ezali prophète a prophétisé direct des balbarati kotak ou soit un moment pendant la prière nous a révélé ma comme sur la personne. Songe ça pendant que tu dors, la vision ça pendant que je dors pas. Je suis comme ça, nous sommes en train de parler un moment, je vis des choses que toi tu n'as pas vu. OK. Tu vois? Donc il y a ces signaux divins au nzambela bolingo nae à salibiso grâce pour natoye ba makam oyo ekoya. OK. Ya mabe soit ya malam. Voilà. Ya mabe to condamna ndenge roi Ézéchias Salaki, ya malam to simbi ndenge Joseph a gouverné Égypte. Voilà. Ndoto ela takanzoto ndenge ni pe na temps ni na moyen ni. D'autres là tanzoto par la prière et puis kotambola na instruction nzambe. OK. Ko kanza deponza baloba na koma président so tambola ba nzambe to kufa okoma présidenté. Et ça réponse ya ba o nzamba pesenga ce qui concerne moi na bilaka kufa. OK. Tout moi na bilaka kufa raté. Même si on a ba promesse nzambe, ba peso ba prophétie pas 1000 prophètes. Tant que tu marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne respectes pas les instructions de Dieu, au kufa na bilaka na yo. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, virage à la servante de Dieu, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ce sujet sur la Yonanga? C'est compliqué. Donc, si on va dire qu'il y a le rôle à Moutou, contre moi. Question de tout. Et ça bien, mais modèle au Mélipema. Aux problématiques. Non, je pas. Oh, on va retenir l'émission à l'élon de Konanga qu'on néglige d'autres côtés. OK. Des frères à Ochikoloba, Eza biloko nzambe azako éveillé yo. Oyeba ko zo ba précaution nanzela lo sambo nanzela bato bazana mandat sur makambo estali ndoto. Ndoto ni yo lotaka. Yango zo mona ke vina yo za ko avancer té.
Ndoto nini yo monaka, vision nini yo monaka. Parce que si l'esprit est combattu, ton corps aussi ezala bien, tu seras limité en tout. OK. Au boro retenir Nzambende aza kolo interprétation. OK. Azala ambassadeur ne o a placé na ser mokili oyo pona ko yete bino. Ozana ndoto est compliqué yo, n'hésitez pas, contactez-nous, on va vous guider ce que vous allez faire afin que vous préservez au état libre moi, peu état libre ko na bino. Zamba pambola bino, tout ce qu'elle a toujours la crainte Nzambe, tout ça la volonté naé parce que c'est lui le suprême. Merci mon frère pour l'émission. Guide suprême, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Le racheté. Merci encore une fois pour ton amour. Vraiment. Sœur Valdogé. Une dernière. Et monsieur Cyril, que Dieu te bénisse encore. Non mais Oza, maman, c'est moi qui avais commencé avec cette émission. Ok. C'est à moi aussi au 4 émissions. Mon père a déjà quelque chose sur 4. T'es dans le lobby, oyo batu bakoka qui retenir. Ok. Tu es prête pour répondre à cette question? Vous êtes une servante de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, je vais répondre. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je ne réponds pas. Mais vous savez que ce que nous sommes, na présence ya Nzambe pour apporter une lumière et pas bana na Nzambe, ba frère na ba sœur. Et à la capé des fois nous allons refléter au Bible et au Senga biso, n'est-ce pas? Si c'est ça. Voilà. Yango wana na lobaka. Aujourd'hui, lorsque basala kaba campagne mabe contre les serviteurs de Dieu nga lingate. OK. Surtout lorsque les gens motakala il y a serviteurs de Dieu bimi, il y a chantre mobo ya Nzambe bimi, ba komi ko ça dans sujet à buzz, moi j'aime pas ça. OK. Pourquoi? Parce que Eza na ba frères na ba sœurs moussous, ils ne sont pas encore matures sur le plan spirituel. Voilà pourquoi émission Okomo nango ezali maturité spirituelle. OK. Azolinga akota na présence ya Nzambe na kibo Nzambe, mais au moins yé moko nanu akomelité. Et là, comment on a peut-être à Sœur Valdogé, ni na donc monana qui a c'est que biso nyonso to na biso ka ndenge moko. OK. To sungi était azongi. Il se disait partout, tu sais. Quoi? Par rapport à votre disparition. Je suis très heureux aujourd'hui. Bon délivre si tu as caméra à tout là. Kata caméra, à tout la mambo, il y a famille. N'a pas dit parce que elle a une question, tu as dit que on se retira qui par rapport à la recommandation ya Nzambe. Yango au Kendaki. Au yeli bisope matière na kanisi le vendredi tu la sous apto sur la matière. Gloire à Dieu. Au-delà de ça, ezala qui na interprétation moboé. La sœur Valdogé a continué parce que a Outubota. Vrai ou faux? Faux. C'est là. Oh, je souffle. C'est faux. T'es malembe. OK. Ah. La servante. Faux, hein? Faux. Ils en ont un bon hôtel. C'est faux en bord, on avait bien hôtel. Oh, le balade. Que non, la servante a continué d'accourir. Azaki na zemi ando la tabagen. Ndeza bodo utobota lokwaza na bébé moi mon anaizate. Non, c'est faux. C'est faux. Bon, pour natika yo pena to kabwana. Non. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso. Vous savez des fois, j'ai l'impression que le monde ici, ndetibatu bazo luka basala mokili ya marque na bango koleka onzambe asala. Or, eza eloko mo eza impossible ekotika la kosala maté. Yé moko déjà c'est asala mokili na ye. Lorsque vous êtes en train de véhiculer le message, eux ils ala ka bongo te pour na bat. Et ça la binonde ini. Na toute une question. Auto botana été. Alobi non. Mais la dernière question ici, je ne vais pas poser. Nous tournons vendredi. Merci, bon délivre. Tokabouaniar. Tokutani Balasima. Allez.